Gloire à Dieu, Nzambe na lola amona bino, Nzambe na lola pambola bino, Nzambe na lola pesa bino mingi na kombo na iso. Wazali mo consipo mo biksi na biso. Merci nanga mama, Nzambe na lola mona bino, Nzambe na lola fortifie bino. Apesa bino makasi toko totangi na mukanda ya Jean chapitre 9. Place mama ya likambo na biso efandi wana. Jean chapitre 9. Nzambe na lola amona bino, Nzambe na lola pesa bino makasi parce que ya bongwami te ya kotikala Nzambe kati na mabota nyonso. Tozotanga passage moko wana vraiment eza tellement important. Passage moko eza tellement puissant. Tozotenga passage wana eza tellement bolingo mingi. Nzambe na lola alingi biso mingi. Nzambe na lola akobongwa makate. Nzambe na lola akotikala Nzambe kati na mabota nyonso. Yango wana topesaka Nzambe na biso merci parce que aza le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aza Nzambe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ndenge botangi awa, bino botangi ngapi na tangi, tozo connaît toujours na kati ya parole message na biso. Bamonaki, babiki Yesu amonaki, abandaki ne kolekana. Mutu wana a interesaki ne Yesu te, mais Yesu abandaki kolekana, pe ba disciple na ye, batunaki ye question. Babi Rabbi, Rabbi l'excès le la maître to molakisi. Babi molakisi na biso Rabbi. Pona nini mutu oyo azo souffrir boye abotami aveugle na vie na ye. Vous savez bien aimé, aveugle na tuna nanu question, aveugle ya ki ya mwana mukena ki ya mukolo wapi oyo esala ekoki kosala pasi. Soki aza aveugle aza mwana to aza mukolo. Mosusu alobi ya mukolo, mosusu alobi ya mwana. Hein? Aveugle oyo ya mwana aveugle ya mwana balobi aveugle ya mwana na aveugle ya mwana na oya mukolo wapi oyo ekotungisa bomoi nao ya mwana. Pona nini ya mwana? Gloire à Dieu. Donc, moi, je peux comprendre que aveugle ya mwana esalaka pasi mingi soki azambo parce que mwana muke azalaka na besoin ya affection ya mama. Mwana muke azalaka na affection ya mama. Bomonaka mwana muke soki oza na mwana muke na kati ya ndako azolela alia. Omona mutu nyonso azoliesa ye azoboya. Mais ntango kaka mama na kosimbi kaka na maboko na liesi ete mwana fandi kimia. Pona nini? Mwana ntango azobotama azalaka na besoin ya affection ya mama na ye pe amona mama na ye. Yango nomonaka bana mosusu ya mike ba mama o baboti bana balobaka ke mwana oyo ya mabe oyo atalaka bilongi ya bato. Soko aza bebe azotala elongi ya mutu azomema ye. Mwana ya boye batika ke pa bato te. Parce que soki mama azate ekozala matanga na ndako mutu to akomema ye akolela. Mais mwana ya malamu ndenge nga na mama na nga mandako bisanga, mwana ya malamu ezali ke mwana oyo soki opesi mutu atala kelongi ya mutu te. Wana mwana malamu atoke wenze utike pa ya mutu nyonso to akomema ye pe akozala na ye. Amen, amen.
Amen, amen. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je pense que nous avons Zali Bolingo. Alors, bien-aimé, Bible ezali koloba ete mutu oyo abotamaki aveugle vi na ye mobimba abandai komona te, abandai komitungisama mingi, abandai komona te, komona epa na ye ezalaki difficile, komona mpo na ye ezalaki compliqué, komona mpo na ye ezalaki mpenza difficile ya kosakana te. Yango wana situation na ye ekamwisaki bato, batuni Yesu mama oyo to bayebisi Yesu tosali nini, mwana oyo asali nini po asala nini abotama aveugle, bien-aimé, asali nini po abotama aveugle, souffrance nini ye asali, eloko nini oyo ye asali na vie de façon ke vie na ye esala nini, vie na ye ezala boye. Vous savez, bien-aimé, souffrance ya bato mosusu okoki kaka komona ngo mbala moko ke mama oyo azosouffrir, tata oyo azosouffrir, ndeko oyo azosouffrir, moto oyo azosouffrir. Mais souffrance ya bato mosusu ezalaka tellement difficile oyebaki moto azosouffrir na kati ya vie na ye. Eza tellement difficile. Eza tellement difficile oyebaki azosouffrir na kati ya vie na ye. Mais Bible ezali koloba ete vous connaîtrez la vérité, bien-aimé. Bato ebele bazoluka na souffrance mais bazoyeba te. Bato ebele bazoluka na bamoment difficile ozoyeba te. Mwana mobali azalaki aveugle, kolia na ye na aveuglement, kolala na ye na aveuglement, kotambola ye na aveuglement, tout ezalaki pasi mpo na vie na ye. Pasi babengi cet homme. Quand on parle de l'homme, bazoba déjà mutu akomi peut-être na ba 25 ans, ba 29 ans, ba 30 ans. Donc akomaki déjà mukolo. Mais souffrance ezalaki ya makasi. Et na kati ya souffrance na ye, maman nasalaki eloko moko te, papa nasalaki eloko moko te, mais ba voisin, bato ya libanda, bato baza kolekana, babi na Yesu. Bien-aimé, souvent na vie, hein? Parce que bato oyo babengaki Yesu abikisa mwana mobali oyo, ezalaki tata na yete, mama na yete, bandeko na yete. Mais ezalaki bato ya libanda. C'est pour dire que, bien-aimé, yangwana toyebaka kozala na ba relation malamu entre biso na biso, parce que oyebi te lobi nango nani mutu akosalisa yo. Amen, amen. Bato bazolo nanga na Facebook ekatani semaine na YouTube. Bien-aimé, bien-aimé, na vie mutu akosalisa yo oyebi te, mama papa. Tika na biso mama, soki aveugle oyo afingaka ba disciple ya Yesu, bolongwa kuna bozala nzala, yangwana bolandaka Yesu, botala bwe, me bayekoli balinga pe ko s'intéresser na kana yete. Yangwana bien-aimé, soki okolongwa no na prière, soki okolongwa no na charisme, soki okokata no relation na ngai, kata na ndenge ya bien, koloba mabete, parce que lobi oyebi te, peut-être ngai mutu na kosalisa yo, to yo mutu kosalisa ngai. Amen, amen. Koza na relation malamu ekoki pe ko épargner yo na ba souffrance mosusu ya vie na yo. Koza na ba relation malamu na bato ekoki pe ko épargner yo. Lelo bato bele bazo souffrir na vie. Ngai kaka nzambe, ngai kaka nzambe. Ah, est-ce que nzambe mutako kita na se apesoma ya komela? Nzambe mutako kita na se apeso fofolia? Nzambe mutako kita na se apeso $10? Nzambe mutako kita na se afutu lo billet avion? Nzambe akoka bato, ako utiliser kaka bato. Yangwana bien-aimé, zalaka na relation malamu na bato. Zalaka na relation malamu na butu. Mutu asali yo mabe, yeba comment ko se comporter, parce que lobi na lobi oyebite. Tala ba yekoli. Batu babengi Yesu abikisa mwana mobali oyo azalaki na souffrance, ezalaki batata na yete, ezalaki ba mama na yete, ezalaki kaka batu ya libanda, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tika ete ngai pe lelo naza mutu ya libanda nazoloba ete tika ete nzambe na lola amona yo, tika ete nzambe na lola atala kana yo, tika ete nzambe na lola atala problème na yo, tika ete nzambe na lola amimonisa kati na yo, parce que azali nzambe ya kobongwa makati ya kotikala nzambe kati na mabota nyonso.
aza biyaka kobikisa ye. Po anini vie ya moto ezalaki na kati ya souffrance. Bato bele bazo souffrir kasi bazo ebate baza ko souffrir bien aimé. Mais makelele kati ya vie na bango eza na ba symptômes. Eza na ba symptômes oyo eza kolakisa ete bato bazo souffrir bien aimé. Ba symptômes eza makasi ezolakisa ke moto azo souffrir na kati ya vie. Il y a des gens qui souffrent en eux-mêmes. Ils ont des bazo souffrir sans le savoir, bien aimé. Bien aimé, ils ont des symptômes. Et là, ça que, bien aimé, derrière la souffrance, il y a les démons. Derrière la souffrance, il y a l'esprit satanique. Derrière la souffrance, il y a l'esprit de famille. Derrière la souffrance, il y a l'esprit de blocage, bien aimé. Souffrance, ils ont un royaume nzambete. Parmi les dons on nzamba pesi, ils ont un don en souffrance. Soko ki na kacha bokonzi na nzambe, souffrance azali te, mais souffrance ezali eloko oyo, ezali kouta na monde moko satanique, plus souffrance ezali kouta bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu aies l'esprit à souffrance na kombo na iso. Bien aimé, okoyeba ndenge nini mutu azo souffrir. Ya liboso bien aimé, symptôme à liboso. Okomona mutu olie a avancer kate azonga kasima. Mutabwe na kati ndako ne azo souffrir bien aimé. Okomone aza na bonne santé, aza pe na mukanda, azo sekana bino, mais soka yemo kwa televi na ye amona ke avancer kate azonga kaka sima. Mutabwe alelaka, mutabwe na vie na ye azo passer mamo ya souffrance bien aimé. Aza na besoin nzamba sunga ye esprit wana oyo ezongisa kaka sima, ezo faire souffrir ye elongwa na kombo na eso o azali mo conspire mo bikisa na biso. Symptôme mibale ndenge nini koyeba ke moto azo souffrir bien aimé. Okomona moto mususu ye pona ye ba perte de mémoire akanisa bien aimé soki likamo ke salamaki salami mais akoyi kobosa nango facilement. Il a des pertes de mémoire dans sa vie bien aimé. Omona fa na kati mais na loba kinini, mais na sala kinini, mais na simba kinini, mais na sala kiboyi aza mutu moko vie na ye mobimba azo vivre na ba perte de mémoire. Mutu aboyi bien aimé aza ko souffrir na kati na ye moko bien aimé. Ato simbisi mbongo par après est-ce que yo simbisa kinga mbongo ato pesa ki biloko kolia mama nazana nzala mais so lia ki bien-aimé mutu moko tout le temps atana ba perte de mémoire na kati ya vie na ye mutu aza ko souffrir kati na ye moko bien-aimé atana besoin nzamba sungaye esprit eza ko faire souffrir ye na ba perte de mémoire elongwa na kombo na yeso na lobi ke bien-aimé batu mususu souffrance na bango oko komona aza aveugle azo souffrir azo botate parce que aza mwana te atana mwana te bozomona mais bato ebele baza ko souffrir na kati na nzoto na bango na kati intérieurement moyen omona ngo ezate mais boko remarquer kaka na ba symptômes ya makambo ezosama na kati ya vie ne bien-aimé mutu oyo azo souffrir bien-aimé ozomona mutu musu bien-aimé asalaka makambo mais azwaka ne succès te na likambo akosalaka makambo nyonso oyo azosala baninga musu bazwa ko avancer baza na succès mais ye azwaka succès te na likambo wana te e mutu aboye soki afandi kati na ye moko omona aza ko souffrir na kati ya motema aza na besoin nzamba asunga ye ke azwaka succès na makambo nyonso to na badémarche na bureau aza na succès na badémarche lipa nyonso azosala aza na succès na kati ya vie ne bien-aimé. ezala bato mosusu oyo oza koremarke bien-aimé azo souffrir azalaki na mbongo azalaki bien tout à coup tout est par terre il ne comprend pas bien il ne comprend plus bien tout à coup directement makambo nyonso ezali paralysé elali na se mutu aboye ata ye na église abeti maboko mutu aboye ata bobini na ye mais ntango akozonga na kati ya ndako na ye azwa kosouffrir intérieurement souffrance aboye bato ebele bayebaka yango te mais ye moko azoyeba ke nazosouffrir na bomoi na nga eza na bato mosusu ozomona basymptôme ya souffrance mpo nini ye baépreuve na ye esilaka te lelo épreuve lobi épreuve soki likambo esili mosusu eye soki likambo efungwami mosusu eye bien-aimé azalaka bien te soki likambo esili oyo eye donc baépreuve na ye ezali sans fin bien-aimé mutu aboye ezali difficile mpo ye bazosouffrir mais ye moko soki afandi kati na vie na ye aza koremarke ke azosouffrir na kati ya bomoi na ye ce sont des symptômes eza kolakisa ye te mutu azali souffrir eza na bato mosusu bien-aimé bazali koaffronter baproblème sans cesse ye affrontaka toujours baproblème sans cesse
et bah problème en pays affronte quand même soumis balemi satu na mbala moko. Il ne comprend pas comment makamunyo sokaka et yé la kangaka kambala moko côté ba kangi côté ba kangi il ne comprend pas. Et Moutaboué bien aimé, ato kene na fête, ato pesie bom, ato a rouler carrosse, mais tenga ko fanda na kati anda kunaye. C'est quelqu'un qui souffre à lui-même parce que Makambonaye Sanini, Azomonake, il affronte toujours des problèmes à tout moment, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, ba symptôme wana ezali bien aimé, nde nepsaki bien aimé, ezana mutu mususu, azoka na nzoto ne biloko ezo tambola. Moka azoka libumu ezo baluka, ba nyoka ezo tambola, moka azoka na yoka ka lokole eloko etambola kangana mukongo, na yoka ka lokole eloko etambola kangana libumu, mais azo comprendre te. Mutabo ekutu akoma ko éviter ko kende ba feti parce que soit akena ba feti akotia bato mal à l'aise azoka lokwa likambo ezo tambola bien aimé mutabo ataza mwasi kitoko ataza mobali kitoko kati na sanini azo souffrir kati na ye bien aimé dans le Seigneur. Les symptômes de la souffrance bien aimé dans le Seigneur. Eza mutu mususu ba symptôme de souffrance ayoka kaka mingongo abatu na kati ya ndako nazoka mungongo na cuisine nazoka comme si batu bazolo balangai nazoka bien aimé ba fruit ya symptôme ezali ebele o ezali kolanda katu na kati ya ndako. Mais nazo bisabino derrière ba symptôme de souffrance eza na yemoko diable en personne oyo alingi a détruire vie na yo. Bien aimé lobi na ko continuer sur na ba symptôme de souffrance. Bien aimé, batuni Yesu, mwana mobali oyo asali nini pona mérite boy. Yo sali nini po ozanga pongi na vina yo. Osali nini pona o mérite oyo zo vivre na kati ya ndako na yo. Qu'est-ce que tu as fait? Ozalaka mwasi moko courageuse, mobali moko courageux plutôt. Tout à coup, nzoto mbebe tu ne comprends pas. Mais j'étais bien, mais na fanda ikaka na ndako na ki ka vie changer. Souffrance na kati ya vie. Tozana mwana mobali oyo azalaki nzoto makasi mukolo moko aki kosala musala amemi saki ka bien aimé mukongo pasi bato lokola je bazo seka abi c'est sérieux bakene l'hôpital bien aimé muta koma handicapé na fauteuil roulante chaise roulante bien aimé la vie est compliquée. Mwana mobali opesaka biso pasi pe mawa tokoaso kotale na miso te parce que mututu atalaki alelaka kaka. La souffrance bien aimé, les gens qui souffrent intérieurement bien aimé, les gens qui souffrent intérieurement, oh bien aimé, bilamba otolataka na nzoto ekoko bomba nzoto na biso mais ko bomba jamais souffrance na kati ya motema na biso. Bilamba otozolata ezobomba nzoto ezokomisa nzoto kitoko mafuta tozopakola ezokomisa nzoto kitoko mais ekokoka jamais kobomba souffrance ya mitema na biso. Et tata oyo souffrance elikaki babengi Yesu babi Yesu kota likambo na yo mama papa na zoebisa yo souffrance na yo po esila il faut benga Yesu akota likambo wana aussi longtemps que Yesu akokota likambo wana te souffrance na yo ekozala kaka. Aussi longtemps que Jésus de Nazareth a kokota likambo na yo te souffrance no ekozala kaka. Et tant babenga ki Yesu akota ki likambo wana mama na ngai papa na ngai nazoba na Nzambe na lola akota likambo na yo e batuni Yesu tosali nini ezali tata to mama bien aimé na tango tozobondela pendant 3 minutes ozoba na Nzambe nazo senga na yo okota likambo okota na souffrance na ngai okota souffrance na ngai pe na eko tuno Yesu likambo nga nazo passer ezali ngai moko na tambola ka mabengo olimisa ngai te to ezali na kati ya libota ya na kati ya batamukili nde sika likambo na nga ezali kouta Nzambe na yepa na yo opesa nga réponse to bani ko bondela na kombo na Yesu au nom de Jésus. Yahweh Nzambe papa tobeleli komono papa na kombo na Yesu papa oje papa yo bongwa mite yo kotikala Nzambe kati na mabota nyonso tozo peso merci tozo neto la komono papa oje papa na toi nazo pambola komono papa
kala makalo na palo na sima na biso tugushikaniye imitima